koko bosongo ndenga zawana abane ko sunga ba mama o bazali na problème mabota alors awane ko pesa mba rituel mo eza simple ba no ko salela ka ma ya mbula okozwa ma ya mbula okocha okozwa verre oko déposer en temps mbula ezobeta alors tant mbula ezobeta mai wana se ekoti na kati ya verre wana yo okozwa susu mai wana okozwa yango kosa nini okosakela mai wana tala ngai mama misusu Esther nasali temps ebele nazobota te leki soki abeti mokolo est-ce que mokolo kotika bitumba noki eza grande question sur hôtel sanini que tobandi au parleur et bandi ce soit les lits c'est-à-dire que tozali sur terrain tant moment na biso bebo comprendre que ba les à côté nani ayo rendre biso visite to pe toki koluka nani to solo la nini et puis pour nani tu comprendre ngo na kati ya émission et ça leur plaisir tant moment na ramukendi au parleur il y a RDC to ezaro lobela mayenyo so ya mokili ezala côté à la police ezala côté à politique ezala côté il y a spiritualité mosala to zali un peu ko sala grand merci na bino bo s'abonner massivement bande ko Angola toujours bazo se plaindre la likamboisson bino pe bande ko mokili mobimba boyebi que mosala to zako sala oyo ezo se pele sabatonyo sauter parce que batimsusu bazaki na ba profit nango quand les gens bazo la muka to pe tant to simba ba sujet oyo batu balobela raté bozo comprendre un peu ce que ça fait parce que awana au parleur bande ko ba comprendre qui est un vrai maître spirituel qui est un faux maître spirituel qui est un vrai ngunza qui est un faux ngunza qui dit mieux qui dit faux tina nini bolanda biso vraiment isingaka bozala na discernement esprit posé pour na kolanda mosala omukinda salara tozali awa na ndeko moko aye ko rendre biso visite aye ko betela biso ba masolo moko be masolo na lingai to kinango na muzindo po aye oyebisanga que maya mbula auto monara maya mbula salara makambo belé lui il a un message concernant maya mbula to solango makambo naye mais na linga se présenter plutôt yeba aye ko yebisa biso ni ndeko mbote na yo et mbote qui les Orlanda yo kombo nani nabi que za mbala liboso te que muki interview mais awana au parleur je pense que pour la première fois kombo nani bande ko bayeba yo oui kombo na ngeza maître Moussa nazali guide spirituel pe naza représenter à milimo na mokili na biso na planète Terre yo za représentant ya milimo tant ozolo boko za représenter à milimo ça kolobani ni tozo comprendre te parce que ngape naza mulimo yo pe mulimo ce que yo za représenter ba milimo nini donc naza représenter ba esprit oyo ngai na kambaka o na zalaka na bango donc nazo représenter bango na planète Terre représenter bango na planète Terre alors bon ça pas trop ba milimo ngo olobi d'abord comme na yo Moussa na français je pense que ndeba comme ça ba Moïse oui Moïse ils ont l'accès qui obimi na famille islamique oui na bimi na famille islamique OK donc ba famille ba za boza ba qui ba croyant musulman alors ce que yo ligné na yo beaucoup plus okoli na makambu yango toti yo koma pe ko kamba milimo ngo e komela ki ondengini oui na bimi na islam mais na zo temps ya ko tanga ba religieux belé ne na yo comme maître universel donc yo en global et tout en fait oui nyon surtout donc en global et tout nyon na ba esprit islamique na travailler na bango na travailler ba esprit belé parce que au rôle banini tant yo na nengo le keba bango belé conclusion ni nyozo ki les ana lingomba mo roye ba keza puissant makasu ou bien que bango nyoso baza ba portion vérité des na islam na ba religion mususu partout bango so baza ndenge moko mais na spiritualité singa ke mutu azwa temps ya kufungola mémoire na ye na koza jamais na branchement ko de singele na ngana tanga ba religion ebele po na ebandeni ya ko diriger mokili donc faut quoi apprendre ba religion ebele pour na ebandeni ya ko diriger mokili mais différence ni entre religion na marambo pe na spiritualité alors nyo sezaka ndenge moko okokutana pe msuna par exemple msuna mutu mususu o ebi msu mamba islam tuzi musala moko boye au jamais groupe c'est msu ba secret islamique au groupe c'est ba secret msu za religion mususu donc yango esengeli nga ki na sila ko apprendre o eza ba religion mususu po na zala nga ilelo voilà alors ndeko Moussa au parleur bande ko baza kolanda grand merci na bino nyonso bol tala rabiso mingi boye marabo partagera surtout bande ko yangola nde baza vraiment ko se plaindre dans le cambo tele son toza ko senga bino nyonso vérifier que aux alliés abonnés à au parleur ils a toujours ko zala wana parce que mosala tozo sala ça mérite quand même ils ont mérité biso que bino bo sala ba abonné na biso bo partager ba émission na biso pourquoi pas bande ko ba soutenir par là je profite de l'occasion pour déjà remercier bana ya Congo nyonso ya au parleur c'est-à-dire que club topeli sanga wana oya bande ko association donc
mukende au parleur aux na poser à batu mingité tout ça na poser à batu muki ata 5 mais oyo ba comprendre que spiritualité na biso to pe mboka na biso Congo ezali tellement vaste et sengeli to kota ba fin photo yeba ba esprit ni zaki sima ba mai esprit ni zaki sima ba malemba esprit ni zaki sima ba kitawala esprit ni zaki sima ba ngunza ba biloko na nyoso pour que to ko kozala tout progresser et puis bande ko bazara mingi na baka et lelo surtout les kambo ya be escroquerie au salema na mokili lelo beaucoup de personnes bakomi ko zonga bakomo zonga na haut-parleur bakomo luka mukendi pour na kozwa directive mais baewana vraiment au ba ko bénéficier na maewana c'est-à-dire photos à longo tout tcha vraiment maboko ensemble tout ko un peu ko kende ba Congo profond partout tout kende découvrir ba vérité pe ba vrai détenteur un peu ya spiritualité. Grand merci déjà na bangonyo na moni ba mama Bibiane ba mama Nanou Soki na moni ba mama Loroyan na moni ba ndeko Miko vraiment na pesi ba mbote belé ba papa na biso ebelé ba msusu kutu to rotanga ba kombote quand j'ai Enrico na France to pesi ba mbote belé to moni ba mama Tonga États-Unis to moni ba mbuta Mudiabala to moni ba mbuta na biso ba mama Boza ebelé belé ndeko Musa na un peu pas na yo pe na lumbango pour te mettre un peu comprendre oye a wana bureau utali singa ke non de ko mukendi na ndenge na landa émission yo ozui oyo ekozala utilisation ya mai ya mbula auto mona rato négligeara OK mai ya mbula ekoki kosala mambo ebele mais pour na ko arriver nango lobi que non esenga fallait ba contact moko esalema to pe ko senga na moto moko boye oyo azalaki te pour que akokoya pona ko inspirer alors toye d'abord mai oyo mbula nde tomonaka ke mbula ezobeta boye tomoni ezoleka nango na banzela bakaniveau bakanaliser yango mai yango ekei mais na molimo est-ce que mai wana eza na signification to pe kosala makambo? Oui, mai mbula eza très important, eza très important esalaka mambo ebele mais il faut que balakisa okomande ni okosalela mai mbula mpona epesa ba piste moko ya malamu ki oza ouverture moi c'est parce que mai ozobima na pompe na mai ya mbula eza différent c'est parce que mai ozobima na pompe eza bo batie yango déjà kisi moko boye mai ozobima oya mbula eza naturel alors po na bi mai ya mbula esalaka mambo ebele so na bi na kobeta lisolo neti ya koko bosongo koko bosongo abane kosunga batu ebele même na makasa batu obane anosunga batu basala nini bazo mabota na tango na période n'est pas ancêtre et ça kufa ça fait déjà 2000 ans parce depuis ça kufa alors koko bosongo ndenga zawana abane ko sunga ba mama obazaki na problème mabota alors ane ko pesa mba rituel mo eza simple ba no ko salela ka mai ya mbula okozwa mai ya mbula okocha okozwa verre oko déposer en temps mbula ezobeta alors tant mbula ezobeta mai wana se ekoti na kati ya verre wana yo okozwa susu mai wana okozwa yango ko sa nini okosakela mai wana tala ngai mama msusu Esther nasali temps ebele nazobota te naza posa koko bosongo sila kosunga ngai soki osili kosakela yango okozwa mai wana okobomba yango pendant 3 jours finiki yango eloko moto c'est là non pardon c'est là non ba vitesse zoki na ngono koko bosongo ngono nazaki non wapi yo okende lobizaka batu kwa ba koko bosongo ba koko so banani ba ebina otazaki non wapi nano koko bosongo abane kosunga zaki na Kisangani koko bosongo zaki na Kisangani koko bosongo zaki na Kisangani de Aizista oui az ancêtre Aizista az ancêtre oui donc musala nizaki non nini koko bosongo donc ye beach na ezeleka ki kosunga basi baza pa mabota donc zaki lokwa modèle moko boy oui oui de yepe muta réinitia suki otomona ba mamelo o mona ba suki ya mamelo o suki mo ba kanga ba singa oui yeni muta no kanga suki ande tikala tilelo oui donc bazui pas koko wana ko pas pour koko c'est parce que soki na bosa na nga ki na na imagine na nga la kisa donc sona ki osala ba investigation na Kisangani likamba koko bosongo mona yango okomona yango ba kobete no liso parce que ne ba asala ba bikamu se bele et da ba tu bele ba bota ka koko bosongo bo mona wana ka na travail ya mai wana zo mona mai ozi mai wana osakeli yango otangi kuma koko bosongo 3 fois et puis ozi mai wana lobimba posa na ozi mai wana bo pendant 3 jours pour maintenant pendant 3 jours mona ki ozo mwana robota parce que yo na koko bosongo no boyebaneli boyaki oyebanela wapi yazaki na temps wana asali suki ke ba mama ba mamelo depuis to yeba ba mamelo ti lelo yo basuki wana bakanga yango jusqu'au na koko bosongo boyebana wapi to yebana à travers elle na kino rendre maman aboti ngai posa kufa de ata mwata kala ta on a kino solo na à travers nini na kukuta na pena koko bosongo no solo ne wapi na kine na tombu na
na kene na tombe na na sombaki makasu et puis na sombi na chamba na boakeli na juna pangusi tombe na na fungoli na sali ouverture na fungoli porte ko mosolo na nde na ko retrouver ke bakunda pe koko bosongo pembeni asike kozane asile kosonga pe na koko bosongo nde apesi ngai ba formule wana na sila ko pesa yango bato pe bato na remarquer bato ebele pe bazana problème mabota ozuita ebele babota raté nde apesi nga formule wana sila kosunga nango bato pe na sungi na pe de bato ebele bazu koza ba résultat donc tout loba que esika tombe ya mama na bino ezalaki ndo lobi ke ozalaki c'est-à-dire que place tombe moto so aki na cimetière a que rendre visite na ndeko na yeto pe moto o ayebaki. Donc, batombo mususu eza rappel zinga pesa rappel important bazaba fois. Eza ba ancêtre mususu babimaka bazara babimaka na babimaka. Tango ya babimaki na ko sala ba service na ko sala ni na s'intéressa ki pe na mam o azaki o yebisanga ni azo été temps solo la na epe ni asile ko pesa nga formule wana. Mais non ndenge ni mam mususu lo bezo le camper trop vite. Abimaki comment ozolo ba ki yozo sa mam na ya bimaki. Yoza na musuni oyo ko rendre maram na yo visite c'est pas mais est-ce que au monde yo moni abimi expliquez non na mona ki na troisième dimension na corps astral abimi azo kilo abimi akomi esprit tanga abimi akina ba service ke no sala po eza ba tusu ba komo utiliser mso ko appeler bengie atindie na mamo za mettre mama biso na ko pour invoquer na bengie na tindie ko sala na service sali pas zongi yo tinda mama oui akomi de ancêtre na ko tinda na likambo ke no sala na likambo intel na tinda ko sala asala na misale be na tinda ka sala misale be akomi de ancêtre oui ko invoquer ancêtre eza facile atoza na kokola mina kufa kala eza simple osombi chamba ozina makasu eloko eboso osala oyena no sukoli na no tombe na yo pangusi yango bien ozwi chamba obwaki ozi makasu nzoli tango olia makasu ozobwaka likolo ya tombe na yo ozoloba eza baposa na yo so oza na poma blocage afungolela porte so oza na poma richesse afungolela porte ozwa mbongo mona pe ba zinga pe ba to pe ba milimo pezo bima nengo lobiona te muto aza mettre to mona ti o mona te mais malobo ozolo bazo ka nyonso to lo bat ka ngai ne na mona miso milimo na mona ki na place interne na remarquer que na mincho esprit na sa bimi déjà to solo la nai parce que yo senga ki esko azela ki non service te bo solo la c'est parce que énergie na ngate mais très élevé ne ayaki ko rendre ngai visite ne to solo la ki nai il a se présenté apesi ngai kombo pe apesi nga ba formule na ye expliquer ngai ndenge ba no salisa ba expliquer nga mamutu nde expliquer ngai ti zo formule wana banda ko salela yango batu e ko sunga oni pe na toki formule na mo salela yango batu ne na zo dévoiler na pesi yango batu ba salela yango pe ba doit ba solution c'est à dire que pour na ba problème batu za ngo mo kilifo mutu mo boye o ndoko sala ngo ko traiter batu tam susu na mo sunya kenda aya ko révéler. Oui, c'est parce que même dans l'esprit, tout le monde a un esprit. Esprit en social, ils ont un esprit musu jamais est en amaka sala mamba bitumba. Ils ont un esprit musu rôle les aga pour sala mamba ya bolingo. Ils ont un esprit musu rôle les aga pour envoûtement. Généraliste ça raté. Donc jamais ils ont un esprit monté au monde net ba isbonda. Isbonda za esprit bitumba, azaki mutu. Tanga kufi akomi esprit. De rôle les aga pour mamba bitumba pour na ko saka mamba ko bebisa. So bengi isbono invoquer na mjo cinéma bolingo akoyenda kozwa ko consulter esprit moko boye ako conseil sou maimona ya sirene nda ko tinda ete azui musala na miongo na département maimona ki ya kuma mabolingo e rôle les akamba bitumba donc makamu nyos to mona kana monde des esprits auto mona monde invisible et autre na monde des esprits c'est là non mutu abimi ka be pa na ye maya mbole kitina batol les autres pas ya cheka po boye olobi azui ya batol ti maya uti na batol ti parce que batol ane goza na négativité et goza na esprit négatif alors faut zo maya mbule zo uta direct likolo donc maya batol esimbati na formule na maya batol esimbati pour la nini kaka ouais maya direct faut zo maya uti parce que c'est naturel ou uti na batol et quoi ide na batol et quoi ide na batol tantôt sur exemple esprit ba ça gâté ça je n'en sais pas quitter na batol ba esprit négatif alors tant maya wane kiti au moment que il kambo ça les marché té donc ba nchor ba qui te rappelle ko ba batol oui au gros ça les lango formule mais ça la marquant na période ya mbula formule wana fuka kambule ça na période ya mbula kaka donc na ilango ça on te fuka mbula ndé bête ndo ça la formule wana sur au mai wana 3 jours ndongo za kioloba c'est parce au belle la commune so belle comme 3 fois il y a ko se manifester bon pardon wana no makambo wana no to ya non na ucho ki na uki olobelo mo awa likambo ya maimona
Ça me dit quelque chose parce que bande quand même bazolanda biso ça dit quelque chose ba période moko boizala ba comment bato bando yoka o ba mami wata o comme le bara mami water ou bien ba maimona mais tout ya notre bord maimona wana azalaka nani asalaka nini et comment on est bimela non wapi non to comprendre o to bengi mami wata na islam ba bengi mami wata ba bengi maimona ba maimona bazé belé ba maimona aba no crine ba chacha no crine bazé belé alors ba sirène rôle na bango za ranine ba sirène misala mingi basala mingi ezalaka basimbaka mambo etali succès mamba bolingo bazana mambo o basimbaka mamba miziki so otali même falinde azana pouvoir ba sirène so otali ndenge nini so otali mingi makam so otali mamba fali batolinga fali mingi za basi azana pouvoir azana content ba sirène. Donc moi ezali comme donc comment moi point moko boroki déjà ko identifier. C'est parce que dans ce que vous bengez mutu sirène ye makaya bazala makambo basala ka bomba simba mingi mamba bolingo mamba succès donc mamba sala ka yango wana même on a basi ba bimaka na butu basala la ka ba pouvoir ba sirène ndenge nini ndeko musa fongola nano. C'est pas oh basala parce que ba sirène net les siko so ba client belé. Oui. Pour son habit siko na invoqué monsieur sirène mon ko bemso e musale pa na ngai na rochora contact na ba sirène c'est parce que beauté bon ba pesa wana donc muto ko ka jamais ko résister devant eux on ils a rôle maman ba sala wana au monde qui osana bar boy fi mon ba koti o batonyo so bazo ko ko résister pouvoir ba sirène ba o na otanga ba maimi wata na ba maimi na pesa mai pesa ne aza mami wata confiant yo mo pa koyeba ki ba che esprit en ah koyeba ki tanga yepa na ozo ite faut o china contact na ba na sirène moko ki sa koti place mo ba mona kai eza pouvoir ba sirène parce que sirène wana ndem to bien fi azo comme ça fi ngo kitoko to aro person suma e mo su kwa énergie azo énergie na ya chango kati na yo komi ko mona na vis-à-vis ya batu comme donc so coach place moko boye ba mona ka yo ndeko par exemple ya mission tanga za mobali comment est-ce que ye ba on peut passer même sou voix na yo au monde que voix na yo comme donc so zo yemba ba otikala eta grâce eza pouvoir ba sirène de ça ba sala mingi wana ba musicien mingi ba réunir mingi ba sala la ba pouvoir ba ni ba sirène oui yo mona ke so mise mo dans six so basi ba consomme basi bazolela mingi ezalaka pouvoir ba sirène mais c'est Michael Jackson da zara obeta concert bato ba travailler en autre avec na pouvoir ba sirène est-ce qu'on a travaillé na DS Isis ne Michael Jackson a travaillé na Isis eza DS Isis so ya biso ya ba kemit oui on a travaillé na Isis yo ye bien on ndenge nini o Isis azaki mutu tanga kufinde yo koma nini ayo koma ya ko bazwa so comme esprit pourquoi ni batu sous lobi ba sirène wana comme que niveau ici c'est parce que ici ça likolo ya ba sirène so na tanga za likolo na bango donc mwana Michael Jackson ya likolo ko ya batu oui on travaille na ba DS on travaille na DS Isis ndo mwana ka zaki likolo so zo yemba o mwana ke basi bazolela ba bezo kwea eza pouvoir zaki nango yango wana même mibali tout le monde oui. Dans ce musicien surtout au arena ça succès ba travailler comme une ba sirène espèce un rôle na dans département dans musala ça soit musala ça eta ko sala yango te da beaucoup au benga e accepter yango mais bon ba ko ça négociation et que musala na ko pesa na département m su esprit à vendredi parce que so tali mokolo ya vendredi ça eza mokolo to mona ke ba sala minga mabolingo na mamba comex donc oui autre benga on joue à planète Vénus couleur non mais verte surtout ina ba jean ba obenga jean wana ba obenga ezubiantu donc demain yo simba pe mamba bolingo na mamba comex donc mamba bolingo simba mingi vendredi oui ça la mingi mon ya vendredi et ça mon ya vendredi et bon ba mikolo mususu bolingo ko sala maté te bon na chaque jour ba planifier ça la rotation vous avez une capacité même sur ça la mamba bolingo pe lundi mais faut que la air venir c'est ko pour ça ce rituel ya mamba bolingo les actes que la vendredi vous avez une capacité ça rituel ya venir sur ça on peut mardi mais faut parce que ba air planétaire faut parce que ningo calculer ba air planétaire pour ben non ça musala comme moto za na calendrier net ya ba koko na biso nde bazaki ko sala moto tam za na écriture mandombe yes ko sala ndé moto za na connaissance ouais ba déjà que air oyo il faut na sala ni na sala rituel wana so yebite o mona ke batumso mona ke
mettez-moi un rituel à ça là. Ça on a 23h. Et puis qu'il y a 23h on a une air planète tu en es écoute. Ils n'auront pas battu après ça air ils n'auront pas battu. Ils ont un principe avec air on esprit on a né mais ça il y a ko diriger. Donc chaque jour ils ont un esprit à diriger. Maintenant chaque jour l'esprit va ça à rotation. Mais ils ont dit que les jours où on a yéné dans mon compte parce qu'on compte à 3 fois. À côté on a 6h, à côté on a 13h, à côté on a 20h. Oui, bouleversé, le rôle à 6h, quelle heure encore 12h, 15h. Moi, si nous, on a il y a montre. C'est parce que tu as 7 jours de la semaine, tu as 7 planètes. Tu as Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. On a calculé 7 heures après 7 heures. Oui. Mais sur le Soleil, tout le monde arrange Raphaël. À côté, on a 6h. Si on a raté Raphaël à 6h, on a 13h. Si on a dit temps ça rituel à Raphaël à 13h, on a 20h. Ils ont air soleil aux côtés. Oui, chaque jour, on plein de ça à rotation. Chaque jour. Mais il faut que ça ndeni no calculer air planétaire ndeza là. Surtout le qui peut être ange pe ya biso mori ya bakoko na biso parce que on ozo ba Raphaël ba Michael ba tira image anyati Satan sko ya mwindu. Yesko ange ngo mundele. Mais habité bo mona déjà ba paraîtra ba ange musu ba bimela romona pe ba ange on elongi po to ba grâce na bango tonne. C'est impossible au quand esprit faute, c'est impossible. Oh nous sommes dans un ram ba imaginer. Yo attend quand on a esprit ni photo na ndé appareil au quand esprit photo au zika ba imaginer ka ba le esprit ba sali yo tango esprit comme ça apparaître pas na yo moni après au moment na esprit na ndé ni esprit soit ça apparaître ah biso se faut s'incliner tout ça mutim tout ça c'est parce que lumière ne ko bomo miso au moment na esprit na ndé ni au ko ka mo moment na été esprit ko kita ma kiti na ka tso ba partir à monsieur ya mi o ozana mutozana c'est impossible mon esprit bo na miso pour lumière qui t'a na forme or qui t'a nango au kokota la été et soit qui t'a pas bangisa mutu da qui t'a jamais pas bosser quand qui tant en façon qui t'a robe na façon abimé so na image même so nyamo mabe oyo kokamso ko tala on na misute yango ce que surtout bing ba même na temple au mona ki mutu force maboko na ya chabwe abombi misu na makaka nga misu na c'est parce que ce que moni lumière na bango ba kita nango wana misu ne ko kufa pour dans ko kufa pe na minute wana kufi. Oui. À toute sa dimension élevée. Au même mettre surtout mettre mon tarobagi à mon esprit le kuta. Au kutoromon na bango par voyage astral mais na forme mon sous. Tu na nengi ya boye ba mettre ba ke ngana za na misu na zomona. Jamais. Au roman même esprit moi a au rendre visite au même sous mutu moi à rotal mais esprit a vu une incarnation ya mutu. Mais jamais comment une forme c'est impossible. Ezara le kuta ote na mona ke le kuta. Batu nyoso ba kuta na ba esprit akute nini be ba koma na po mona ka koma po mamutu obela liboma oui o koma na problème mental o mona esprit ne o mona ete pa bi que ton so moni o kino dévoiler makamne do fa be biso liboma be bien ça le roman bo o dévoiler secret en ati c'est dire que la spiritualité par deux à la rater étonné par deux à la rater par deux à la rater ça paye cash oui na manger noir ezara direct qui me so sali mabe au basingo sacrifice beaucoup mais au beli bombe kufi dans la spiritualité partout par deux à la rater aux ara na punition ba pe ça ba ko pe so sous punition mais sous pe ça c'est ngombe ça des punitions au moni que na possibilité na capacité so ngombe té moi comme ko déranger faut te kabilo que ça des punitions à pesio mais na manger no to mona ki o sali mbeba mobwe basingo so bomba papa bino maman bino. Même si on a mangé divine, même si on a sacrifié, on a tabac, on a dit, on a dit que logo oh yo ko sala ngote, yo et ça le passe au défaut ko tabanyong. Dans la manger surtout punition ça la kaka. Dans manger tout punition ça là. Donc il faut le mot beka au sentir un peu passé. Il faut pomba sinon ça au bandele souci. Ba ici batanga penser mutu ba bidai que mutu so sengi logo na mincho za incapacité au sala ngo. On attend ma punition. Au pays où on a incapacité à ça là pour bunda na ngocho kokisa pour avec mbasi mana sa sumbe bana te biso to so punition biso pe bo so punition ndenge ni so asali lo mama be non zo punir ngai non zo punition ba ko sa punition sous salam sous jeune monsieur 41 jours et ça punition pe singa eti ta so ba biso jeune 41 jours so pendant 41 jours au monde okuta na ba komba okuta na mambe bele fa ko sala ya malamu
mais ça son opinion est tu été faux salon mon gars so salon tu as le pouvoir comme son thème ma bé hein babote au moins il va mettre sur baramité ma bé dans social likamba senga donc c'est le mabe so ba mettre manjinois baramité en bé mankas parce que basaka ba sacrifice ya bato ebele vraiment bato ebele so kosanika pa na il faut aller faire bébé so monde abe ko même so comme so liboma on a bande ko vraiment faut basala ba keba faut basala ba keba na ba vitesse ba mikendelaka il faut ko benga muki so que d'ailleurs pour mettre mon gars on que no procédure moko boye qui on se ngomba tout dans antika parce que na kuta bien en réalité on a kuta na musala mutuma kene ota mettre mon boye azoko so ko sala boye non c'est vérité moi nti ba umsa makam no ba nga ba sonde mabino parce que le batté mon kosa pese loko boye sala boye ba nga so mabino kama ezaki ne bongo mais peut-être mouton bima qui n'est bien mais na kati kuna ça marambo ba sacrifice non pour ça ba non senga ba nga ba senga so mabon ba non même benzela ba non kini ba kini boye so ba linga ki ba senga loko mo be na sime loko ai mabonga kufa ngani ko apande eke te mo likolo ba senga ki ba tabanga mabonga kufa pe na air boye petango achepi makopa na nga ba to ba monika chima ba komisiko kubundisa oui ezalaka moni ko place mususu le place okenda ki contacter ki mutu na pe akomo bundisa so i temple wana po kenda ki kuna so yepe forte ba tumbi na temple na mettre ba ina mettre na ba saini ba triquer yo esalamaka oui mettre mo boye escroquer yo amoni sko kimi oki pa mutu mususu akwa awolandela yo pa bi kende ozambi ki soki atiko kende kuna omona pole omona solution malamu ifasa nini abundisa oke sani oke omona ozongela ka ye et arrivaka comment faire douter yo moi miso kende kuna kutena ba accident ma belé c'est parce que na kute muto na oui muto na kute na kudanga ya ba programme pour ne ba sa accident makasa kufa et arrivé que babilo on a pensé que ça nini et panzani tanga pa na mettre lo ko pesa nge panzai bono expliquer te temple kindaki ba composer ki accident mo ko même makasi mais ba esprit ba ça ni ba protéger no moni ke lo ko ne baby je pense que remarquer c'est la mec qui pour que niveau spirituel na ba esprit na zakina bango ba être très supérieur mo ça nini ba ça ba intercaler loko ba protéger muntu wana so ba esprit na ba zaki ba na se ki maman na ngakufa ngam na ngaza problème wana donc soki mutu ke pa ke tomber na maboko mutu mabe wa escroquer soki place rokende soki place moko ya mutu forte donc makambo ne ko beba le sous davantage baby su ya makasi ba konda na ba mettre musu ezara ba escroquer ezara musu ke dégâts spirituels dégâts spirituels zani na se donc moi qui maman mutu tamo malamu te yo OK musu mutu a un problème sur la problème na Benzebul pour Benzebul tu as prince ba démon alors yo so pas na musu ba esprit o travailler na bon balancer à Benzebul au moins te que Benzebul to kan ba esprit à mettre na nyon surtout et c'est un faux sani yo il faut se considérer ba esprit très supérieur que le Benzebul to sani pour ça ba boto la musana côté Benzebul ndo mwana bobenga mettre ba aventurer ta kende azui musala na ke na lié bandi marape mais moi ndima yango ezati abimi escroc kita moni ke musala nga na ko sa ngosani consulter maître mo boye bani na moni ko bosa fiso bosa musala na yo zui ka monga mtu liango comment les pommes ezaka yango wana voilà merci beaucoup tokomi na suka tokomi vraiment na suka TV zalingonga la bandi un peu makambo izo sala un peu parce que c'est ce qui tinanine au parleur ya pour un peu ba makambo oyo ya wana vraiment na bande ko nyoso bazaka vraiment na kati ya nga libota automeka un peu ko réfléchir na bango pour na ba biloko nyoso ici la mais tellement que to sala ko boni mo kili nzambe yimo ka che malamu na mabe mais moto sengeli ozala un peu otala esika nini oyo ba esika nini rocha likolo ou bien contacter moto eboni keza sur yo ko ezala kayebi batwana pona ke makambo ezala bientôt pe ndenge ndeko musa pesi biso mo ba mayele boy et mais que font même bandeko pona pa yo WhatsApp na yo peut-être ba musu ba ko betelo pe biso ba réalité mususu ba ko contacter onde oui ceux qui moto msa nga contacter nga za na problème au contacter na plus 243 89 8670. Oui, plus 243 89 8670. Donc ceux qui m'ont commis même n'appellent aux gens facilement.
Voilà, surtout Bandeko pour Nalikamba. Il y a Mayamboula na Bandeko Msoussou, je pense déjà que par rapport à la réaction, déjà, retourne, belé, pourquoi pas. Te remercier Binonio Soubolanda, Ibisoni Bandetina, Souka Bandeko Nyon Angola, Bisika Bozomi, Topesi Bino Bambote Belé, Tomoni, Lissous Mama Bibi chez nous, donc Bagoudanze, Mama Bambote Nawe Belé, pourquoi pas, Boss Amble Feli Boukassa, Base Momba Canada, Kuna Tomoni, Ridimbi à chef-d'œuvre de beauté, Topesi Bambote Belé, sans oublier l'homme capable, Mbikai, Yemoko Chika, donc un Congolais au Canada, Bambote Nayo, et Belébino sur le Nabi Belé, le Mkele Sazaki ma caméra, Rachidi Mawa, c'est la grande équipe. Il y a haut-parleur, Matondo Bilonio Subozaki Belé, Fidèle Bazakiwana, Blaise Bazakiwana, Topesibino Matondo, Ndeko Moussa, na révélation, surtout que nous, il y a un bureau haut-parleur, na Moussa, tout ça, au Sala, Bassango, comme la Kyo. Oui, Bassango, comme les mingi, comme les Ngamona, c'est un ya, na les cas pour ça la bien. Voilà, maintenant nous il répondre à la question d'Abisso. Nous avons que c'est non demande à Bandeko par rapport à la réaction. Peut-être que vous voyez. Maintenant nous mingi. Nous avons aussi l'impression que nous avons balasima mokolo ekoya. Ya mingi ya rolo bezate pour nalelo. Bye bye.